Dimanche là, mon avons tanabino mbote, bozali belé à Kolanda. Journal télévision Lingala facile en mode rétro. Et le dimanche 7 mai 2023. Awa to pour vous arabino belema et marqué semaine kobanda lundi ti mokolo ya samedi. Tous en fond de Polendo il a représenté les bino Lingala facile le kasibo tikato fungola yango pona ko bisa bino ke mokolo lundi le 1er mai to la bino fête ya travail na bino katik du Congo. Pena sortie officielle ya union sacrée bozo yango. Banoko bondi melanga que na cadre toujours ya histoire ne tombera jamais. Ba monde entier peut mokil mobimba. Ba sepela kabongo chaque le 1er mai journée internationale ya travail. Kasi boye bake journée alelo ezala ki bongo célébrer pour na combat ya ba travailleurs pe lutte pour na droit ya ba travailleurs wapi ba travailleurs bazala ki ko réclamer réduction ya temps de travail. Awa na République démocratique du Congo bo simba pe bokanga ke thème central na yango ezalinde la promotion du travail décent dans un monde à perpétuer mutation. Noko boye bake pour na rappel côté américain date le 1er mai et correspond à Kabongo na premier jour ya année comptable des entreprises. Et zala Kabongo na 1884 que ba syndicat ba ouvrier américain ba se mobilisa qui pour na ko revendiquer journée moko ya 8 heures de travail, c'est-à-dire ba sala pendant 8 heures. Pe sous côté à France bango et zala Kabongo na 1889 na Paris précisément le 1er mai balinga qui est à la bongo journée à revendication à l'époque kutu babundaka makasi pour la journée à travail basalaka pendant 8 heures de travail p 6 jours sur 7 jours ya semaine kasi noko boyebake et comme kande fête ya travail na 1941 nde maréchal Pétain asalaka ke et comme bongo pe population et sepelaka makasi à l'époque na ndenge ya défoité pe ba dirigeant français bayaki ko décider bongo à l'époque et la journée moko chômé kasi au fur et à mesure kendelaka et simbagate pe et yaki bongo kozala réintroduite na 1946 et zalaki proclamé loko la journée moko férié chômé et payé pour na ba salarié nde evandaka na 1948 ti mokolo ya lelo nde fetamaka avec un pacte na idéologie et okani. Le 5 avril 2023 et Indaka Mabe Awana Pullman précisément na commune ya Gombe. Pona mobange na signature ya charte ya union sacrée Oyo et Sangi Sakabongo ba parti tout Oyo bazali ko partager vision ya chef de l'état. Présidium to monaka bangonio solokola Vital Kamere, Augustin Kabuya, Jean-Pierre Bemba, Baatulukwebo, Pena Bamisusu. Yaya. Kasi lelo samedi 29 avril 2023 et Indaki Mabe Awana stade de martyr pour la sortie officielle ya union sacrée. Bota la binomoko lo moto o ezalaki a omoni plus de 200 000 personnes bayaki kaka na événement oyo ko répondre présent pe ko la ki sa démonstration de force que bazali na sima chef de l'état Fati Beton Mukwantombolo. Awa tomona ki ba draplé ya ba parti politique nyonso ya ndenge na ndenge soki to bandi ko tanga ba kombo bondi mela biso ke tokola la ti lundi po tokosilisa yango te mais bo vivre binomoko ambiance o ezalaki awa yo muto tikalaki na ndaku orate na yo eloko te. En place koyemba kobina bisengo o ezalaki awa lola na ndenge ya kosakana te bota la binomoko stade de martyr de la Pentecôte nzungu ya ma famille et refulaki batu na ndenge ya kosakana te misusu libanda misusu na kati misusu pe bafandaki kaka na kati ya lupango stade de martyr po okotia likolo wapi awa ezalaki likambuni ata moninga senga pardon Oyo elingi koloba ete peuple azali na sima ya chef de l'état pe bazali déterminé ya couper ses deuxième mandat sans autre forme de procès li kukumakutu et kozalate. Kasi côté ba politicien pour décevoir bangote tala bolingo balakisi bino. Soyons du bon côté de l'histoire. Eyokani. Commandant la garde républicaine général Kabi Kiriza, donc il y a un espace, il y a Grand Katanga,
Pe boyeba que le gouvernement Sama le compte de jour pour jour et qu'oxy 2 ans pour Nango premier ministre Jean-Michel Sama le compte de Kenge Alobelaki croissance il y a ba recette financière dans la République du Congo wana ba élément il y a mardi 2 mai 2023 besoin. Descente dans espace Grand Katanga Yenani. Commandant garde républicaine, le général-major Kabi Kiriza Ephraim. Après mission et sécurisation, il y a président, il y a Suisse sur place na aéroport ya Loano de Lubumbashi. Général-major Kabi Kiriza a kutanaki na chef d'état-major général. Le lieutenant général Christian Chiwewe a expliqué qu'il na chef d'état-major mission Oyoba Pesakiye na commandant suprême chef de l'État na espace Grand Katanga. Na ba séjour na ye na ville ya Lubumbashi. Commandant ya garde républicaine akendaki ko présenter ba civilité na ye na vice-gouverneur ya O Katanga pe alobaki ba mesure o ezwami na ba konzi ndenge insécurité eza na espace Grand Katanga pe aux environs. Parmi ba mesure o ezwami pona ko